dernier virage nazaki pasteur kuna mais tango ngonga parce que oza te ngonga na ye beti pona ba oya ye pona kozonga na bergerie parce que aweza nde bergerie batuna kingai kimbangu eloko nini ozali kasi ngai nayanola kibango ete nazali na bilombe byanga. Félicitations Maman Déborah. Bilombe byanga. Maman Falon, c'est-à-dire ozomona ka na sa roti kaka na yomona ka nde nazali. Vraiment. Bon, physiquement nazaki na kimbangisi te mais spirituellement nazaki kimbangisi. Et lokaki soko confirmer ngai Maman Falon. Moi mkomoko ezaka ça dit moi comme ma 18h te moi pesé à ma casse mais moi ne peli partout te moi c'est ça qui mali moi 18h moi wana ka tout droit na ngai moi wana tout droit na ngai na tala boko te moi wana ye to mona siko papa simo kimba okianga abeza ngai nganza mbe molimo santo naza moto. Wow! Naza moto. Olingomba etikali boni. Mama, tango balobi ke kanga. Mokolo mokili, mokolo makambo nyonso. Mais na ba osana nguyana ngate na nguyana batona mna ko bondela ko bike ezaki nani? Ezaki ye. Ngaza kaka instrument pamba, ezaki kaka simple instrument. Mais siko mokolo makambo bike yaka siko na sama kolanga tika na nyonso ngona kalika vini mission kuna esili. Ba proche nanga, expliquer mama papa Simon Kimba okianga. Expliquer bango makambo ya kimbangiste. Expliquer bango makambo na pesi bango na YouTube banga kota na YouTube okomona boye okomona église kimbangiste okomona boye okomona yebisi bango nyos ngabi bo oya kolandanga malamu oya kolanda mais plus tard bo pesa mama lo baki bo mais na sa yebisi bino boso yoki bino boya pembeni nanga na yebisi bino nyonso ba baba ba lo na biso tango yikoki biso sikoyo domi pesa Tama kamunisa boni kami pengo isa tango ikoki. Kami pengo bagi ako ni bisa mo kidi. Tango wala oy dalike malobanyo papa alobaki zo kokoka. Santa e bobota makambo bele. Kenyo so mona yo. Ekoe mama na miloko na biso mama e. Yonde ojali mama ya mabota. Tozali na Nkamba Nouvelle Jérusalem balandi menga makibango télévision bo mesana kozwa biso butumo esika wapi toyela kabino basango ya yamba etata molimo son tout pe to kotalitsa na bino mai makole kaka mikolo leki to laksaki bino lolenge kani bandeko bali libanda o papa lobaki ete mingi ya bana bali libanda oyo bali ko ya moko sima ya moninga kasi Nkamba loko ezali siège international de l'église esika mabota na mabota bakoyaka awa tozali na tokembala moko na Libreville kuna na Gabon na loboko na ngai mwasi ndenge bozali komona nazali na mama na ngai pasili kotelema mingi soki bomoni na baetando lelo na kati ya menga makibango télévision mingi boko comprendre mingi boko comprendre kasi ngai na koloba mingi te pamba te yende apesa meli mokumba akoyeba na ko se présenter vraiment na molai ya singa ndenge na misana koloba pe to kosola na masolo nini ememie na Nkamba tozali awa tomoni na kati ya vert blanc comme mon dimité akoyi mon dimité mais yambo ete okomana nuko o avancer na kati ya lisolo oyo kabola na lien oyo pesa ngona bandeko poto kwa komiyeba nani ya kwa koyamba lien oyo et puis osunga moko to mibale o bazali na no kidiba to pe bazali ya kola basosoli likambo te mama mbote na yo na kosepela penza mingi mikroiza na maboko na yo pamba te mokumba pende ezali mingi na ngambo na bino bakolanda biso na mokili mobima na mosala to kosala kabutu mo ya kopanza sanga tata mokonzi ya bule lelo oyo tokute na ngona Nkamba oyo bana ko se présenter na bayiba kolanda na mokili mobima bayeba nani wana mama Falona zali na en direct de Nkamba Nouvelle Jérusalem awa est-ce que tu as répondre présent à appel ya nzambe na biso caméra zali ko kabino na kombo tata pe ya mwana pe ya nzambe molimo santo Molimo santo wana tata Simon Kimba kiangani vraiment mokeli kolona se mokeli na biloko nyonso mokeli na bato na bengami na kombo ya mwana na koba ex na koba ex obe ndenge nini na yebite ancienne nazaki ancien monseigneur Nzambe pasteur Déborah prophétesse na Gabon ba yebinga nazaki prophétesse internationale mais nakolo bezangolu église na kombo na comme église nanga ezaki ministère de révélation des combats spirituels église l'aide de l'éternel ça dit que l'aide c'est mise en Nzambe alors sika wapi maman Déborah azalaki
bongo maman prophétesse kuna pasteur responsable oui visionnaire voilà qui visionnaire donc on sali karabwe mbala moko bikoli mama wana ye moko mokolo makambo ayebi mais nga nazo banazui grâce eza ngolo na ko bangolo wana nazui yango parce que aponaki nga avant même ye moko za ye molimo so passe moki mbango asala mokili ayebaka ngai aponaka ngai ça dit venir ata premier bikeke nazalaka ata deuxième epé nazalaki troisième quatrième mais yango nde siko eza oyo nde eza dernier virage nazalaki pasteur kuna mais tango ngonga parce que oyo eza te ngonga na ye beti pona ba oya ye pona kozonga na bergerie parce que awa eza nde bergerie très bien ça dit ye moko bergère ayebi ba pate na ye et parce que abike ça dit que ba pate na nga ba yebi nga pe na yebi ba pate na ngai voilà alors ça dit que tango ozoka mungongo ya nani ya mokelami oko sande ko hésiter te okoya na sema kolona ye na zwingolo wana papa Simoki Mbangu sabna bano papa Simoki Mbangu oya liputa visitanga na 2002 maman Deborah tango bandi etonga na yo esale ya peut-être combien de temps uta yo ozwa qui appelle pour nzambe on a karanda pesa qui appelle pour kende ko sala l'œil de l'Éternel esika ozalaki wana ça dit que wana koloba mais naza congolaise ya awa ya RDC OK kuno kende karanda ngeba mission ya nzambe nakende pona vite mission ya nzambe ndeti mission ya nzambe za makambo ya vite sala ya prophétesse sala ka ya nzambe nakende za makambo ya vie bandaki basi basubaki osa vie soki ya nini non ce n'était pas ça mosala ya nzambe ya ye moko ye mei parce que nakoli na kata mosala nzambe très bien nakoli nango banda bomwana nakoli na kata makambo ya nzambe naza moyembi nayembaka pe melenga koyemba mingi parce que tango nazobondela mingi nzembo ozoya alors avant kokotana na mozindo ndenge oza omoni ba chorale nyonso mais omiti na kati ya chorale ni menga kuna na Gabo kaka premier jour nakotaki na dirigeant bon kuna bato ba robe mla et avec nakotaki ya wozo na kati ya na sepera na nzembo wana ya Elombe Bilombe bianga oyonga ina betela tutela katolo on s'est retrouvé na kati batuna kingai kimbangu eloko nini ozali na basingai na yanola kibango ete nazali na bilombe bianga félicitations maman Deborah bilombe bianga najuki pe sio kangi mama falone tadi ozomona ka na sa koti kaka na yomona ka ndena zali vraiment bon physiquement nazaki na kimbangisi te mais spirituellement nazaki kimbangisi très bien et c'est ça le problème parce que tant aux années lembo tata nzambe molimo santu d'accord na sunga na ngayo poko loba na kimia nyonso OK merci voilà oyebi tant aux ana elembo nzambe molimo santu oko échapper te atoke osali mwa bakrubi osali boye ayebi ndenge nini na récupérer parce que tant aux ana elembo na ye okosa pe makamoko mabe te parce que oza lumière parce que molimo santu aza lumière parce que tant yo oza na elembo na ye et ce que ça na molili okotia pole ce que zali ko kabwana okotia boyokani et ce qui pratiquement combien de temps oyo zalaki ko kamba bongo et tonga ya l'œil de l'Éternel et sika wapi zalaki passer responsable maman prophétesse notre ko bisa biso ça dit que na bandaki depuis 2002 na bandaki yango na Brazzaville OK mais na Kinshasa on azaki na ba etonga ba msusu to travailler na basala nzai mususu OK na basala nzai mususu nazaki pe responsable na église wana mususu mais à travers église wana mais mungongo na yoka mais nazaka pe kala responsable ya somne ba collaborateur na église mususu na ko tanga kombo église wana te ozomona pas de problème mais eloko ebimisa nga na kati église wana tozo samba à 9h à 12h ma falone prière yebaka prière ya éveiller quelle année pratiquement ezaki na 2000 ezaki na 2000 parce que na 2000 nde yango na ya visitaki nga na 2000 papa Simoki Mbangu ya liputa mama ya veste na ya veste zande sima voilà ya liputa mama tozo sa yebaka biso ko na rêver prière za kapenza fire so to bandi 9h à 12h prière kuna za sauf que parce que on a problème na yo ça dit ko zo bondela prière ezo chauffer moto za concentré na problème na na yo kaka mungongo pa fungola miso no na makambo ça dit abe ngaka guerrier on est parti pour na ba ko be ngaka guerrier OK guerrier ozolanda alors na fungola miso na fungoli tala natali eloko ezate nakangi sumiso fungola miso natali des infos eloko ezate
troisième na fungola miso na moni mai na maboko na ngawa mai pe na maboko na ka mongongo zo ebisanga bike zwamba na sukola maboko nao osuko pe na longo so onet moto zo sukola ozu potie na makolo zwa saki na yo bima kaka na lande ka mongongo wana na zu pe saki na nga na bimi na zonge na ndako na ke kovanda sima na ngo ko tozaki ba sale ya nzambe ba collaborateur ba collaboratrice tant to sisa ka bongo to sangana ka pona ko ebandenge na ko sous programme Maman Fallon na vai na ndako na kende so église te responsable ya biso église mais ndenge nini ozo ya te me ngana bi na ensemble la lisusu na binote na ensemble kana ndako mais nini yango yoki nini yango moni balobeli oni ngambe eloko moko ezate me ngai na zwika na bisi bango te makampona nini ke na ti ressemble te na komi ko ressemble kana ndako ressemble na ndako Maman Fallon kana ndako so na chine ndako na bonda sa ba programme na nganga moko ya tongo na pokwa ça dit que 9h à 12h 15h ba programme ya nganga moko pe na bandako bondela mika kana ba 10 commandements ko tala ba 10 commandements déjà ba ngina sala ni ko land ça ko ba te ke awa nde makambo eza maman na ngai nde pièce maîtresse alors pour vendre jour moko ezaka vers 16h là ba mi condamna ko bosana ça dit vers 16h na senti moi ko lemba na bi na mi se représenter ke na kanga ki miso be ko la moi momoni so kangi miso zate ke olali mais oza ya kopema ozo beta babulo bandenge nini okanisa makambo ya nzambe so na stand ndenge ni Saint Esprit et bongo suko na mo obi ke soki bateau ezoya soki bateau ezo moni projecteur ya bateau soki ezoya ozo mona ngo musika projecteur wana ezoya ezo pusana tango ezo pusana ko pusa mena kati ya projecteur wana ozo mona eloko moko eza na kati ya projecteur mais nini ça dit que projecteur ezo ya ka tout droit nanga vers nga pour net ezo vers yo ko na ko talisa alors ezo poussa tango komi pembeni vraiment na mir na moni moto mais moto na lati ça dit que moni kana papa la takali puta na ye na nini wana nga pe monoko pe ça dit que auteur na moli mosoto asanga de pe likambo nga na biyo nani la tuni nga biyo nani onga Simon Kimbangu wana biyo te na biote bien mais des problèmes nini abisanga biki nazo tinda pe bakimbangisa nga yo tenge pe bakimbangisa ne bi pe bakimbangisa te na kotina ka kuna ndenga parce que nga nazana nga na kati église de réveil mais yo tinga kuna klosa nini nazo tinda yo na bakimbangisa parce que makambo nga na tikela ki bango basala bazo sala ngo te monter à mabe koinana ko sai makambe bela lobela kinga koinana kosana mabe ko boma sai makambo yo ko alobaka mo ebele wana kende ko yebisa bango bazongela mosala nga na tikela ki bango basala ngo correctement bon ngape na yebisa ngape kimbangiste te na kosala ndenge nini tango kana lusiso lo babongo après eke na funga bi mo eza makambo nini kimbangu Simon Kimbangu ngabi tamso be ko kufa na ngai obesi na kipeka monte na tikipeka bon mende akomi ko ambete ngai semaine wana mobimba kota deuxième semaine nazola la pokita otambola kama ke nazo yebiso ke ndoko yebisa nazo mais bande kolanga mais mo Kimbangu na ngali kambango eza nini voilà alors Maman Fallon na vandi mukomo na vandi kana bapoko na ebitele ko nezwinga na bimi parce que na bako vana komi na Kinshasa na te bana batunga maman okiwa pinga bite non ça moi ça te na Kinshasa avant ya na Kinshasa avant na kende Gabo avant na kende Gabo parce que na ko banda katikati te fona bandene bandele pour bato ba comprendre ngo ba makambo banda ki ndenge nini tout se plonger ka boete directement ça ko eba alors na komi ko tamba na maman zo bimanga bite na ko ça moi ça pas mais ngamo ko ne biska on okete na otambola ka bongo oyebi na tipka soko bobiska avec te kweyaka bomaka kataka bato soko na bimi côté wana na komi ko kita nazotambola na senti ka moto asainga mutubo ka parce que na manda ko ta côté bo na senti kingo esalibo na taba na moni église ya Kimbangiste na Kambaki mais église yango ya Kimbangiste ale ngape na kochi wana pe mama manzaka na ngana zana ngo très bien te wana zaki suis pat na boss na wana ko besuki patron sur pen men suki patron wana zo na ko besu te mena bi na zina mazaka na nga bien te tissage na nga na nyati yango pe correctement parce que na zaki attention na zana mosala te mena bongisa zo kwa kwa moto na zo bima ke na zo bimate ne okota wana ngai mama na zo ka responsable na bino apa bakota makolongulu te bimisa li papa na bimisa pe bakota ka mutuni te azu fulare apesinga ngabi na zana besoin na mona responsable na bino ay mama kande a jouer nenda zali mais responsable la biso azana centre d'accueil
ngabi ata adjoint na ye na lobela kaka ye na sola na ye babengi pe ye na expliquer maman pardon oyo eza niveau na nga te tozela moke responsable ya koya moke pe responsable pe aye ntango na expliquer ye mama nakovanda makambo oyo te tozokende no dimanche na centre dimanche pe eumelaka pe te eye toke na centre d'accueil wana centre d'accueil eza no ndenge eza wana te ezaki mwa koto botana komi bako expliquer bato mosusu bake bazwinga bakosenga na ba bureau moko boye bien climatisé na vandi ba responsable baye bakutana mama makambo nini yango papa akutani nawo na expliquer ka ndenge na expliquer yo après babi mais ndenge ni papa azokende ko ebimela bato mosusu mais biso moko vraiment rien de tout ngabi mais ngana comme si ngande comme si un message ngabi makambo zo le kabiso avant bato bazo changer te moteur mabe makambo ebele bakomo loba wana bon ngape na kipaki susu ante nécessité ndenge na sapesa ki message mais si atosilani lokwa na atika ngai tranquille siko ngana biza ba otepiso tuko la kisa oto loba kone bosa bato biso moko tokoloba ngai papa promesa te toke tango babeti ngonga toke tovandi batenga pe wana na vandi babando mama moko ya réveiller papa bimele alobi ta bomba ko tozo bisaka bino abolanda mibeko ne papa atika ki botambola bozo inga koyoka te nini te ta papa soki ndeko bela bato musu na libanda pona biso ko reprocher biso meza malamu te babando lo bawana siko tala ndenge aka ndebiso to umela ka tango na mweke ba umela komi 12h limwe komi ko bouger na bisika panga mama okola sangata toilette te ya mama zena zuka saki mbamona lipapa na tena kati kata ngupika toilette wana OK changi na sali na kenanga ndeko kena pe na kenda na keka mama faloni kaka toilette wana penga pe na ebite pete bazala kinga kuna soki pendenge nini na melaki niji na bango bendenge ni makambo ni rien na kenda pe sila pe bongo na kenanga peti ndenge na ke Brazzaville badi mosana nga nzambe nini tuza tina ke gabo makambo kimbango na mutu na ngai rien ata mukebo lokwa yaki to silani na ye mais ata na muguna ata na mutu wa mafalone ezate mais tozaki na préparation ya convention na biso mais tosangani ba église ebele ba communauté ebele tosangani siko nga batenga na kati ya groupe wanane ba responsable ya intercession ça tosangani ba église wana nyos tozuba na biso tosangi biso moko pe tozaki ba pona biso basali nzambe to kamba siko nini intercession pona organisation ya convention ya préparation ya nini ya convention internationale to bandi ba prière mais so aussi prière siko intercession banda ko sa mama falone bato bakoma bato ba malade baninga kabi to sama ka malade te to sa mende pour la préparation ya convention bakoma mezu ba malade ba malade ba yeta bozo bondela bato bazo binga na za wana te ngani no sa makambo ya convention alors na kata convention to sisi convention mama falone moto na moto azongi epana mais ngana ba kozonga suite na zongi na église na kola ngana bitana kola na église mais la ka pembeni ya cher tango la lali na mona moto moko moindo aye moto na moindo aye mama falone asali na moni pe yanzo tunangeti kana moto na moindo aye kozwa ngai azwinga toke mama mboka wana na mwana na ngote mboka ndenge wana basadi batona ba moninga bazaki ndeso mama mais zoto na bango eza neti ya biso sadi ko simbe boye umona maboko no sadi ke sadi na ebiti tuna ko expliquer yango sadi nzoto na bango eza différent na biso bato mais bazaki ndesenga ko mona nga mais visage na bango ko mona te sadi eza neti o mona flou sadi ke mais o moyo o yeba peza moto boye ezate mais o sati bato ba monyo na ndoto sadi ke bato bazane ndesenga ko mona nga nini tout ça mama mais c'est comme mobali wana to mobali tozaki na yo nga bako baka ange mais nde azaki moyo na biki mobali na mo habite tozokende to banisi ko komata mama partout ezaki à nord partout en nord mama falone tant tozomata siko tout monde na place moko boye porte fungwami tant porte mais robe ngana lataki robe ya jaune ya sélection moi pe molai robe ça dit que kingo bon tina sur mona te que obe kingo ndenge ya biso ya ba jeune fille mona boye mo cousse ndenge nini rien robe ya molai ya jaune tala ndenge zo briller jaune wana mama natonga pe natongi penga bita na bima natongi robe pe ya jaune pe ngabite ifana tonga robe wana natongi yango pe alors mama falone tangu tokombi porte ne fungwami ba mama na siko na komi komona bango na seboye balobi mama okokende bongo te photo kango photo mama okokende bongo te bango bazali na senet na zaboye ngana siko na zali kolo mama okokende bongo te photo kango photo na komo sala bo mama tika fe na komo sala bo okana biso ndenge to na sali kuna na sali bo après bo 3 photos après
papa na moindo wana bike tozokota na baluki porte pe ekangami mama na baluka bo oh quartier basadik ba avenue kuna ka banda kunyoso vert ga oh makambo ndenge nini banda ko kaka vert mama ba classé banda ko vert banda sadik ko mona kuna calme makelele ezalaka te nini te calme ndenge wana mama falone siko na tala kuna boye na moni place moko eza ronde boye na ronde wana chaise ya cristal table ya cristal siko livre moko ya livre neza munene bonde eza ya kufungwa tala munene mais na katikati ya livre wana nini marqueur bleu de nuit ngapi na tuni nga mais kuna sike eza nini est-ce que eza ronde wana na table cristal nini tout ça nene on va vendre kuna bio superviseur mais yake wapi na moni azama na moni ko peut-être à déplacer mama na boa ka misobo so tozana ba militaire mama ta militaire kitoko tenga alati botine ne soko moni ça dit que elongino so mona net miroir nani militaire wana abengi mona mwasi moko ya moi jeune fabi bokino zo nanga pistolet parce que nako que no sala tour tango abengi mona mwasi opesa pistolet nga siko curiosité na ngai ifonga na tala bandako wana banana ngo bazana kati siko porte bandako wana moko ezaki mwa kufunga mamuke siko nga na kena pusi na tala bana na bamoni nga mama bazaki nesenga komona nga mena kati ndako wana ezaki tapis pelouse ya vert mais bandako yango pe kaka vert bandeko nanga sina kati pe tapis yango vert kaka nga mona komika koloba siko na kaki na sala ba tour pona kotala après ye mo bana bite to sala tour boy tant to sali tour côté to baluka boye to koti na ndako moko ndako wana ndako nyonso esili mais biloko eza na kati te na yebisinga mi yo koti singa na ndako awa eloko moko te eza na kati na ndako yango mais so koti singa ndenge nini habite albenga pe malembe habite telema kaka zelanga wana koluka superviseur dans quel cas c'est bien na koti na ndako te na bimisi ko na porte pour natala mama quel paysage tala bangomba kaka ndenge kambe zali awa kaka ndenge eza boye mama na ngai ba paysage tadi omona banzete banini mais siko wana to mona bomena ndenge mona banzete ba fruit bandenge na mo sentir odeur moko ya kito ça dit que na habite nazaki na sengo moko mona paysage wana nezo lekela nganga mboka nini ozanga binga na kati mutenga ne ko mona bana moko mibale mona ya mobile zaki mwa muke mo ndenge ba pied gauche balata nde mona na mobile alataki ya mwasa tiki mwa robe moko ya pembe siko ya gauche ya mwana mwa muke makama banda ko yebisa ngai nazo ngo malamu te parce que nga curiosité na ngezaki nazo tala nini tout ça après wana na ko lamuka merde pongine na tele minga mbona église na komi ko bonne ngabi Saint-Esprit makambo yo la kisingani tout ça de aye ko yebisa nga bite ozomona wana eza lié de repos ça dit que tango moto nyonso akufaka na nzambe nde sika ngwa kenda nde sika bango wana baza sika ba kenda uvanda ya repos nde wana eza lié de repos wana eleki mama Falone eleki une semaine mobala na yeli susu aye ko zwanga to komi sikona bande ko mona indenge ni muindo ezate ke pembe obe jaune obe non mona obe ka mobala ka muindo busanya moi ka moto ka tadi ke ngamba ko bande ange ya muindo suki ange mais moyena obe la moto te ke obe aza parce que so obe moto be aza muindo obe ayo pe makamo bisapi na mika ange kaka parce que to ebite ange ya mundelo so ne mengana bika za kaka muindo ka moto na ange muindo na bika moto mama Falone aye ko zwanga susu tata wana toko mama ndako moko ya kaka nayebite so nde wana ezalaki nde taple nde yango nazomona lelo nayebite mama ndako wana munene ya pembe ndako ya pembe masalika minda kaka minda nezongenga ndenge moko ngana nazaki so nazotambola nazotanga siko nazaki na mwana nga moko ya molimo père azaki na mama ya biloko siko ya belaki akufi tango akufi nake komona ekuna donc on a moni siko ya zolanda ngasi masima mama limbisanga na negligé ki mama nazo kipe yete ngaka nazo tala kaka ndako munene wana ya pembe ndako munene mafana mona kisuka na ngote munene ya pembe kaka ba porte boy mama na susa dit que non elekela kinga nazo tala siko mwasi na azaki simane azolande atie maboko na jour azolande mane azaki triste siko na mona mo côté mo kuna bona moni moi jeune fille moko alati moi kilote ya jean na moi débardeur bona kipaki ona te na tala bona gauche mama na tala bo rave wana siko babwaki okuna wana kaka
esili natala rave wana namona ete bamabanga oyebike soki ebale ekauki obie fleuve obie la mer ekauki omona mabanga nga o bamabanga ni mai yango ekauki ye ayebisinga biza mabanga te eza bato yango ndenge nini abi te eza bato oyo bakufaka sangai nga yo nani kaka na kati sikoyo nga moko sikoyo kuna na kati nga mais ye soki bato bakufaka sai sikoyo ye aza nani moto moyindo sikoyo papa moyindo wana sikoyo nga nayebisi nga nabi awa esika bato bazali bato loko eza mabanga te eza nde bato mama na nga na tata parce que mama na nga akufi papa na nga akufi nga bisika bango bazali mama na nga papa na nga bazawa te obe ndeko na nga sikoyo nga sikoyo nakomi na kristo kotambola naotambola kaka likolo boye mpo naluka peut-être nakomona mwa obie famille na nga moko ni mama fanu so nabingi namonaki famille na nga nakosi namonaki na nga famille na nga te mais eloko namoni kuna bato bazosouffrir na bachaîne c'est-à-dire osenti bato baza na kati ya souffrance moko terrible souffrance mais sikoyo ezalaki na place moko porte moko ya monene nakomona nde porte yango mama porte ya monene awa porte ya monene eza porte otokote mama na ngai ye nde porte oyo mona porte wana ya monene c'est-à-dire que bato baza kuna bazoleka baza bato bazosouffrir moko terrible sikoyo eza na porte moko ya moke eza porte ya moke wana soki okoleka il faut eza na eloko te soki oza na eloko be mokumba okota te sikoyo ntango ngai natelemi naoki na nsima na ngai na koto ezalaki neti mwa mire bacrépissage bo naoki na nsima par naza na collègue na ngai moko totanga na ye akomobeya ngai brave nazosouffrir ya moye te soki eza na mwa quelque chose epesa ngai sikoyo c'est comme si obeli so nazalaki nde na patalo soki nini nazoluka naluka moye ndenge nini nabimisa mpo napesa ye mama falo talanga makambo nakomona paster moko azoya kuna taka na elamba na biso bapaster na cole pastoral mama azoya tala mokumba boye mokumba wana boyi peut-être c'est-à-dire eleki eke na mokongo na awa c'est-à-dire que kilo c'est-à-dire mpo atambola azoboye na atamba paster mais nini kaka likambo nini c'est-à-dire que na mokumba mama na mokongo na awa c'est-à-dire que asimbi kaka osala boye ka mais likambo yango nini nabosani kutu oyo asenga bike nazosouffrir kuna moye napesa ye nabimisa nini natiki kaka bongo nazotala paster wana kuna pesika na porte ya moke wana porte ya moke abike toza so na tate esala noki ya kokota toza na tate sikoyo nazotala paster wana sikoyo ifo nasala noki naki nokota na porte wana porte kaka moke bo mama falone mama nanga moke boye sikoyo nazalaki oblige sikoyo angabi te soki namoni babike ta eza lisusu te fona naye sikoyo nakomi na kota ya porte na porte wana efungwami nasali kaka boye nakoti ntango nakoti na porte wana apres naekolamuka ngabi bandote nini makambo ya ndenge nini kososolaki yango ndenge nini komona te ntango namonaki bongo ngai nazalaka na système ndenge nini kaka saint esprit vraiment wana nazalaki kaka molimo santu ngabi ke saint esprit c'est-à-dire que révélé nga lobelanga makambo eza nini ngo lobani ozongo lobelanga nini makambo nini esika na omemi nga makambo soki mboka nini oleme mona bato bakangami komema soki mpe soki eza nini kaka aye koyebisa ngabi ozomona esika wana eza lieu de tourment ok lieu de tourment nde esika baoyo boya masumu bo soki oza osalaka matabinga naye komona paster soki ndenge nga mama nga sikoyo nasali sikoyo teme natiaki teme na nga sikoyo makambo nalobi oyo nalobaki mpe na kati ya église na nga nabitala rêve oyo nga na rêve nakomi sikoyo ngabi il faut bose repentir parce que toza lisusu na ta te toyebi te ndenge nini yango ekoleka mais soki ekuti na kati ya masumu soki ekuti na kati ya ekobo soki ekuti na kati ya lokuta ya koyinana ya kodivize na mama kaka yango natie teme napesi teme préparation des âmes pour l'enlèvement wana nde napesaki yango na baeglise nyonso na bandaki okende koteya mpe nazoyebisa ngabi soki okweyaki c'est-à-dire que pesa telema pesa vie na on na Yesu nini toujours renouveler vie na parce que toyebi tate parce que ndeba yebisinga toza na tate c'est-à-dire que na sa noki c'est-à-dire que so yebisinga na sa noki ça veut dire que na bino na ngabi so to sala noki to arranger vie na biso OK na baneka ko bondela ka bon mais ba revenir sur na expliquer mama Falone na expliquer basala nzambe o na yebi moto moko tazo yebisanga vraiment correctement c'est-à-dire que makambo eza bon c'est-à-dire que rien bon expliquer kolimbolango ndenge nini exactement de quoi il s'agissait à Zaki
abi omona ko bien mama wana basala kisote peut-être ba mioza na ngolu ko mona lia tourment lia répond nini tout ça bon ka bongo alors na bande continuer côté ya bato bongo côté ya bato ngamo c'est tant on a mona ki bongo ma falone na bangi ko lata bilamba bisa ki pasteur na bande sur ko lata ngotenga oh makamunga na mon ma falone ko ma ni tenia moindo wana nani na biso ya col pastoral na zui yango mama na koti mabona komi obona ngai papa so inga pe na kata na ngina se retrouver na lie wana to ngamo zate ke motamoni obi motalobeli ngamo ko salinga ngolu na mona yango voilà na komi siko ko bondela ko bona c'est que moi peu bien mo be de mo travako d'abord te mesu na cherté atie ba collaborateur na collaboratrice nanga bazo prêcher bazo modérer bosa makambo nyonso ngaze ka ko te me bako ebate nini me bo batu ba pembe nanga na expliquer bango bité makambo nano lokwa ba meminga bifunga moko na kota na mabonde parce que na ebité OK après wana esili na komi mais na zeka na kata mabonde li toye ko préparer convention toye na Kinshasa na Kinshasa nazeka ngamo ko mwasi 4 mibali ba mbeba zaki 9 ngamo ko mwasi toye na Kinshasa to say convention esili tozongi Libreville tena nazongi Libreville na koti mabondeli okota na kata mabondeli na kota ki wana na mabondeli na la parce que na la na mbeto te na tiki mbeto na la kana se na zui na te na la kana se voilà na la kana se na bimi na chambre na ye na salon na la lisusu mama na kata ndoto nazo sukola bilamba na ngai pembe na sukola na nini mobala na moindo aye ozo sala nini toza susu na tate ozo sala nitika biloko nyonso wana zadi ke tala baninga kuna basaki landa baninga na kotomboka nyonso nga pe na zela ki susu na tikika bilambango al na bandoke maman on sentir ça va no moi ça va ndenge ça va ça dit ma tite ko ko ba kati ya verbe na komi ko kende ça dit que baisika baninga wana bazali likola ngomba na ngomba na mama ville moko na mona ville ngonde na suka te mais ville moko munene likola ngomba ville wana munese baninga wana bazakuna siko ngai fona zonga sikoyo pona ko se préparer pona landa baninga wana siko na itembo na tembo siko na mona ville ngokuna de sika baninga ezoka ne siko ville na ezakuna ngai fona sala tout siko pona mata kuna sika baninga na basa ifona zonga tant siko na zone okuta mobile wana ayo pesa nga siko mato omini roba ba docteur ila mbande ba médecin balata kawana OK azui alati singai na ekolamuka nga lati singa matonga so na komi docteur abeno koma docteur bonga bibo c'est peut-être docteur molimo parce que na bonde la pona bato pona ndenge nini bon traitement nini tout ça bon siko ba ko la sanga siko elamba ba médecin nga likambo mais siko ville bala kisinga na ville wana na ngomba mama falone ville moko munene États-Unis ekose ville wana eza na mokilo te ville wana eza ya mokilo te c'est à dire que ville onde na mona mama o mona minda ba nete ba jet de lumière ba ville moko kitoko mais eza na ngomba bon kaka ndeto zakana basala nzai to partage rabi mama Deborah yo dimension zo zanango to comprendre surtout makambuka c'est ko la so makambuka so makamoko ya ndenge ni to yebite peut-être papa kuna zanga azwa yo benga koloba bongo te na sino mission na ngate koloba bongo te wana eleki deuxième soeko na yeko lala tuzaki na salle moko ya munene salle na ya munene ka papa wana salle moko ya munene sikoyo balati biso bateni balati biso bateni mais na yebi ke bere batianga na bere ya bananyo ya ba surveillant OK na étoile na nini benga mix de la komi bato maman la c'est la type et non senti vraiment non ça au senti peut dire commando quoi au senti c'est qu'on a quand on a kati ya salle maman falon tika na koti na kati ya salle bato bazaki ne se komona nga siko papa moindo na vandi ya vandi siko azobongisa ba arme azobongisa dit so ya bongisa ba arme apesi yo oleki apesi yo ya bongisa ba arme apesi yo OK so koma ki tournanga songa na telemi siko ya azobongisa arme siko pona sandenge nini ya kopesanga ale neko lamunga bon on a commis on a côté sous formation militaire ya ki mobange boyo be ndenge nini likamo ma falon tu ko apesanga arna teni na meko pesa minani na expliquer na mosa pe anza mokabite mama oti mozobi mosalo tu ko sa ko na RDC au travailler ni ba église wana nyos bazo féliciter bazo so nzambe à la matisio grade ya militaire c'est comme ça grade yango ya ndenge wana esui kabongo alors na ye na Kinshasa wana
toyaki mpe kaka na convention nakei na bundaki kosomba nakei na magasin nasomba ni liputa ya nini ya village Molokai nakoti na boutique Mama Falon tanga bafilme ebandi sikoyo namona kaka liputa ya nani ya papa Simoki Mbangu yoka mongo nabike jwa liputo nga mpe na dute mpe te nazwi kaka liputa wana nakomona liputa wana naolakisa nazwi liputa wana eza foto ya papa Simoki Mbangu eza ya mobimba bo nazwi liputa wana ezaka deta nazwi liputa wana na foulard nango nasombi natie nasombi eloko mosusu yo nga wana nakoma na chambre esika batienga nakitisi nano elamba ngabe botanga oyo eza mutu nange komosala esu malamu te obe ndenge nini sikoyo nakoki osomba elamba ya kimbangisi nakosala nango nini nakende olatela yango mpe wapi. C'est comment ça, mon Dieu? C'est quelle histoire? C'est quel problème? C'est quel problème avec moi? Mon Dieu. Maman Falon. Na june lambana na tia on a kata valise. Naza na bana nga bazaka na mwanda. Mama nani madame yuku mama mami na mbaye na ye mama papa alfre bana mama mkoebele to mona nite il faut ya na mwanda. Ngawa na kumbe na mwanda wozo. Koko na Gabon mwanda ya Libreville. OK. Tant to komi kuna bayambi na zui vol na kiti bayambi mama mkoebele nini tout ça. D'abord moi na mobala akomi kimbangiste nga kimbangiste nga. Mais c'est église ba sambela nzambe bo sambela kolo Yesu mulimo. Déjà promesse déjà etonga nzambe. C'est-à-dire que malamu kaka respecter promesse te. Nga na bo saka motote ke parce que église eza yangate église eza ya kolo Yesu eza yangate. Eza yangate eza église ya nzambe. Obimana Mama Falon. À côté na chambre na ye akomisa nga robe mama mwilo atongaki robe mama mwilo moko abimisa ngona foulard ya nini ya jeteki apesi mama nanga omwe makabango ndenge bandi préparation nazwi robe ya mama mwilo basaki ya sélection na lati yoka ngai yoka mama mwilo mama mwilo ndenga wana nazwi pele nga moko na lati robe kwa mama mwilo na foulard ya jeteki na mama mwilo nini tout ça nga nakoma mama mwilo nakoma na super photo nakoma tinda batu msa nakoma sexa banga yo komeso kimbangiso ngabi te naomeka kaka natika robe yango mwana nga mwasi asali ngabo njoka nga mwana sa memi yango kuna kata valise eza na ABC omwe mama ndenge ezalaki eleki ka bonga tangu ne kozonga na baso ko mituna sadi soki na vandi na kota na YouTube olena kota ba makambo na kota po église nini tout ça noko taka makamba ya nini ratelki na eske nazomona kayo zokenda na banini ngapi na kota ina kata isa mama soki na kota na kata ya makambo ya kimbango journée mobimba kaka yango ngabe likambo nini nanga makambo ya kimbango nanga makimbango talaki nini nalandaki yo ndenge sadike na bandonda mama kipavita ndenge papa kimbangu sadike kipavita azaki na fiancé na ye bayebaki azaki na mwana te baye komoneka na mwana bayebaki te place mwana ngo bimaki nde mwana ngo nde papa Simoki Mbangu ozomona detika bato babandi olanda ye nini tout ça là yo mo sa bako prophétiser nini ti baye kotumba ye ni ata botumbi batumbi na mobali na ye non landa ngo ni bona mission ya yo nde bozoke na nini na kotala ba grotte bokoti na kati ya nini na tadi wana na kati ya nini okokoti olembi nini na olata nini baze ya pembe bozotamba bokosi nyonso na landa kibino okomi no kolanda mama ça est na zui biloko na tia kaka côté na biloko kaka nazo chacheka kama kamba kimba journée bonga mo na mona kwa mutu nange kwa malamu te c'est-à-dire journée mo beno vana kamba kimbango likambango eza nini siko na komi ko na ezolukanzela na komi ko tuna siko Saint Esprit obobelange loko te mais mobala moyindo oyo oya kozwanga za nani nga c'est-à-dire na kota siko mabonde lipo nango ko bondela kuna na frère mo kuna abanga mama mwilo nga obege papa kimbango kaka bongo tobako benga neka tokotinda ba message mama mwilo papa kimbangu kosisa wana mama Falon obondela ndako na kende pe kozwa kaka ba couleur vert blanc ngabi o pe koma kamsusu mobala moindo ya koyebisa nga na kati ndoto koyebisa kanga biloko nao nyonso zalaka prêtre mais si kanga yebisa nga sikana kokende na ebité parce que na ba ni mususu na lobaki yango te mais pas non c'est parce que makambo eze belé parce que na ba mususu na l'équipe makambo eze belé parce que ça dit pour eko zonga ba ta vraiment be makambo belé o ala kisenga bikanga biloko na kangi biloko ni makambo tutu mama na tini kutu grande sanga za na fanga bi ya makambo na zoma na comprendre te mais na lali mobala na bisenga bike na kanga biloko na nga nyonso na za ka prêtre mais sika na zo kende na ebité na bengi pe pasteur moto sona bi mama makambo nzambe za moto ebité azo ngati ndo peut-être mission. C'est-à-dire que mission peut-être mission ici na Gabon, mission ailleurs. Mission ailleurs na vandi.
nga wana kasi kwa bike na kanga biloko tan sous voyage nga na ko sala makambo ba visa na sema makambo na nini ambassade ya Italie makambo tout visa basali nga refi tango na yaki ndako na ndenge na tomboki ya ndenge wana nga na bio makambo na sema makambo na nga kuna na poto déjà na sa préparer sika oyo na kino fungula église na kino suma makambo nini tout osala makambo échoué na vandi na koti suko chambre haute ayo koyebisa nga bike tika nyonso landa ngai mama Falone facilité ya moindo na tika nyonso adi que ça facilité hein mama na tosi kaka ça dit ngape nazobundaka koyeba soki aza nani mobala moindo soki aza nani voilà na yeko sala siko nini na zwi biloko nyonso egina zaki na bokyo na ngamo pe aza pasteur na zwi biloko nyonso église wana na pesi nga wana na koti chambre haute c'est-à-dire ndenge nazali ya bato nyonso bayebi nazaka na chambre haute parce que chambre haute no yango esilaka te ndenge nini mpe chambre haute esilaka te moyo chambre haute esilaka te bon chambre haute eza lie moko ya prière eza place ozo prier mingi eza place ozo solola na nzambe na apesa badirectif nini okosala chambre haute yango wana yango wana c'est-à-dire oza yo moko makelele te moto te oza yo moko na kati ya chambre na bo nazobondela mais nga peka nazobondela tuna kanga biki na ngina yeba mobala ya moindo wana za nani alors mama Falone nzamba za malamu ezaki le 12 janvier 2024 na butu siko ezaki vers 3h kolanda ndene komona papa Simo Kimbangu kianga avandi na chaise ne penza ya bokonzi ne wozo na veste ne ya ndizani moi noir moi kaki noir sangani boya moi noir moi perso kaki c'est dit que katani ya safari mama na chaise mama ndenge na sota asekinga ya sadi tonga vana zo seka moto azaki ne sengo ne na lamuki na butu 5h na tini message na mami ngabi mami na moni moto na bino ya Kimbangu wana ya Kimbangiste papa Simo Kimbangu na ye na ngali kamboni ça dit que maman lokwa poza kono prophète ça dit que yo bozaba ta molimo yango wana bozo mona makambo bona bona ça déjà appelle no pana ngabi na Kimbangu Kimbangiste te oh makambo nini wana ngabi non siko ngana bila non lo chocho esika moi mama naza à l'aise bana molimo bazoyaka mama naza à l'aise mama ngana bi pe makambo ndenge nini na yebisi papa na ngambo ngabi papa na moni papa Simo Kimbangu baboya babi azaso na kamba Nouvelle Jérusalem papa na ye mama mais omoni nzambeti ye wana molimo santu nini na seki menga déjà na sa yebaki ke azan nzambe molimo mosantu mais eloko ki soko confirmer ngai mama Falone moi mkomoko ezaka c'est dit moi ko bima 18h te moi pesé ya makasi mais moi ne peli partout te moi c'est qui mali moi 18h moi wana ka tout droit na ngai moi wana tout droit na ngai na tala bokote parce que moi wana ye to mona siko papa Simo Kimbangu kiangani abeza ngai nganza mbe molimo santu naza moto wow naza moto même ça qui est responsable makambo nyonso Simon na bako yebisa responsable na biso et simawana na yeko tango na moni bongo na yebisi nani frère to benga na ke nani papa nani Kimbangu papa Kimbangu yabe anga mama mwilo na yebisi nga na besoin na mon église na bino ya Kimbangiste na besoin na mon église na bino ya Kimbangiste pasteur yuko l'église na Kimbangiste problème ninga bi ngamo ko problème ninga bi te nazaka na besoin na comme l'église na bino ya Kimbangiste bon loko zo kanga mananga bongo na tungisi vraiment bi loko zo kanga mananga bongo kende bo biso kuno za ba kilomètre kende na 18 km na peka 18 romona okomi na nini na mangie otunika bi église ya Kimbangiste mamanga wana tongo na jubis tikuna na bando tuna te na loko église moko ya Kimbangiste balata vert blanc babeta musique pou mama wa église wana ezate balata vert tozaka na nini na église à 7 jours na nini na ceux qui témoins de Jéhovah ceux qui église ya nini ya protestant des choses comme ça ngabite bango balata vert blanc na tambo na komata bis na kiti na tuni awate na lembi na toki na yeko zonga na vandi na ebisiye ngame pourquoi otambo singa pona nini mais non otambo singa c'est na kolo babiki kuna église ya Kimbangiste ezalaka te mais bino boza église yango ezaka wapi na yeko zonga na ndako na vandi mama Falone ezaki le 21 mais ezaki le 20 potos à le 21 le 21 dimanche
na butu wana tata ye abi onga nazo yebiso zo yokate ta ezate salano c'est-à-dire nabi to nganda beta nga sur pas ça ndenge ni nga pena ndenge teti hein la facilité pour kanginga pena ndenge mo c'est-à-dire que moyen te mais c'est-à-dire qu'il a bloqué mbongote c'est-à-dire que na leki na étape na tisiko ma fa ndenge zo mona ngasuna zana mona na kosi fauché na yozaki mami bana bazo ya c'est-à-dire que na okama nini tout ça nazaki à l'aise nazaki nazaki na nga à l'aise nazaki lokote nazaki à l'aise mais aki azwingai abitika nyos c'est-à-dire na bandi makampe obiki ya zéro na leki étape boy difficile c'est-à-dire que na koma kola na ndako ya mundimi to na mwana nga ya mundimi azana pota azana ndako nena sing no la ndena salo o monsieur motazo leka na lali quel dim ça ba obimi kuna likolo okiti na se mais na supporter nyonso wana o mono zanga kolia o mo sadi ozangi botam so mo moto apesa de 2000 yo moto zaki moto mais o komi na moto kabelo 2000 ce n'est pas facile. C'est-à-dire que difficile ngana bi oh mais quelle histoire ngana komo bonga binzam bo ma beni yango na sali nebi na saka mabete na nini te bon na boto ebi to za bato to ko zanga masumu te mais vraiment nazotama na sanctification notama na kobanga yo nini vraiment mais nini yango c'est-à-dire que eloko nini yango ekanga o makama malédiction ngama makama malédiction na yebi yango te parce que na yebi que yo ndo pesa ngambo makama nyonso eza mais ce qu'on o sali ni kama on na sali yo o sala ngabo yebi sanga mabeni yonga na sali yo yebisanga na Saint Esprit yebisanga mabeni nyonga na sali yo peut-être na fistre yo bendenge nini parce que son na fistre esili parce que son na sali yo mabe eza impardonnable mais ngana nazaka na moto na sepesa motema na maman Fallon ce n'est pas facile ça dit que le 12 et le 21 on appelle comme dimanche ba internet penza fo ba kotala ka le 21 pour na butu ah kotomboko tatbo mona pardon bo sakanate ye wana molimo santo nzambe moto to kobelela wana moyo Saint Esprit ye uyo papa Simon Kimbangu kiangani les révélateurs des choses cachées ayebi makambo sa mokili momba parce que ye mo rava mokili ezala ki yende makambo nyonso eza et pièce maîtresse po yesu asala makambo azele kaka yesu mais ba tozo lokota ta yesu nde ye wana to ye de Jésus ba ko manina ko sa makambo moko te sa tata nanga mais tata ngwa zaki nani ni papa Simon Kimbangu kiangani nde ye wana personne mama prophétesse ah ye wana ko lingomba etikali boni ah mama tango balobi ke kanga mokolo mokili mokolo makambo nyonso mais na ba osana nguyana ngate na nguyana batona na ko bondela ko bika ezaki nani ezaki ye ngaza kaka instrument pamba na kaka simple instrument mais siko mokolo makambo bike yaka siko na sama kolanga tika na nyonso ngona salika vini mission kuna esili ah siko na yesu kuna kota siko na directif na ye apesa nga ninyo na kosala sayi na za oya ye soka utinda nga wapi nokeka pona mosala naye soka utinda nga pe na sa mai to kota neka asamba parce na okende kanga mokote biso ne biso mibana soki wapi to mema biso ne kande to za pe naye to partout maman Deborah parce que obi église tinga mais église tikali na pesa makambo nyonso bana muto nga biso okende moto discours okende omoni keza OK esika ba osambela mais ba o ba proche nanga expliquer bango papa Simon Kimbangu kiangani expliquer bango makambo ya kimbangiste expliquer bango makambo na pesi bango na YouTube banga kota na YouTube okomona boye okomona église kimbangiste okomona boye okomona yebisi bango nyonso ngabi bo oya kolandanga malamu oya kolanda mais plus tard bo pesa mama lobaki bon mais na sa yebisi bino boso yo kibino bo ya pembeni nanga na yebisi bino balobi omusami mama na yo ki yo be male yo kende nan yo kende nan to ebika to ya c'est ça mais ngapi na bika na yebi papa bana na bike bana nonga na memaki bango na nzela na yo molimo santu yo moko po ebindenge no komemba bango yo moko po yebinde no kozwa bango mais ozuna nunga yo moko ebinde ozuna nunga liboso maman Deborah de Kimbangu kombo maman Deborah pesenga maman kombo no na lesinga maman Deborah de Kimbangu moto na moto azali na solo bongo identité na kati ya mama tango ye komi Kinshasa oye nkamba okutana na papa na Kinshasa to na kamba non ça na komaki na Libreville le 12 on habite papa tombo ki abizo zena to za na tate maman
voix wana utaso ngata osuba pa na olenga ngabite o tanko kufela kana église ngo na benga ki mwana ngaya mwana ngabige lokwa mobena zaki mbangisi abike leki ne pas na libreville azaki mbangisi papa yuku pesa ye numéro na ngai abenganga lelo yo ngai faut leona comme en église ya kimbangisi lelo dimanche zaka le 21 abengi leki na abengi nga mama pasteur yaka na mnina nini na mnina na charbonnage na ondoni tout ça na zui taxi ou tikuna nakipe na koti na kutango kaka na kutie kama konangana na nini na église ndako nza mama ya miso zota kaka bo maya misa na olenga bongambi bo pesa na kufa tabi so na tikali kuna pe na robo manga tikaka na ka soki obomelanga kaka wa awa na pe na koti ba yesi ba responsable na kena expliquer bango bandeka ba yambaka bato na musique ko pasteur ya ba beti tango bo bete su musique wana de bazo bakisanga su ndema c'est-à-dire na commission na ndenge mususu maya miso zo be na ko lenga bongambi bo soki azwa kaka ngawa azwa na ekaka mais nécessaire ndenga na sa komi et après wana et responsable na biso papa Giroke a dit que misolokel azaki na France ba tindele mesabité tozui pasteur arrivé prophétesse azaliawa bobe ba pesinga pesi numéro nanga to solo na expliquer ay mama na papa Giesika no so kozali ba kwa kolanda biso dike yango wana tant fait papa yakaki to solo li na ye nini tout ça tant to leki na okuta pesa ki le 21 na bandaki le 22 ezaki lundi le 23 ezaki mardi le 24 na bandi catéchiste na koti mbala moko parce que ndenga bike kuleli kuna na Gabon na koti c'est-à-dire que na bandi catéchiste na ngai le 24 le 28 décembre et le 28 avril parce que le 27 ezaki fête ya maman mwilu le 28 bayambi biso et mukola koyamba biso mama fa mukola baptême ya biso bebo koyamba na babato ya baptême mbule beti ndenge moko ya kosakate ya mupepe ya munese mbula ne sile biso na musique beti ya ndenge mona zana ngona na kolakso plita ezana kati ya nini na ngai kati ya téléphone musique beti na tindi ça dit que vraiment nazangi nesonga bien en tout cas lo les apolele ponanga asukoli makambo nyonso mapambo nini tout ça après makambone ici la première kolpe ya bataille papa pe azalaki pa responsable biso papa Girok na préparer ngabité tozo kendeka papa bi photo kendeka ba to kutana papa to préparer zaki le 9 mai tozui avion na zui avion papa na ngape na poto na expliquer makambo bi ke biso tozo mema na ye pe ye to kutana Kinshasa ka le même jour tozui ba jipo tozo kawana tozui Land Cruiser wana to komi to lali na nini na Bazangungu eba ke moto na memaka za moto munene aza responsable aza autorasa moto moko munene aza diplomate obi ke ko convaincre bato batange belé papa eza facile te eba ka bato ba français munene ya boye kuna ya eza osakana te na expliquer ye pe bon moni ke soki motadi ke soko obi ke opesa ka confiance na moto soki ya biso makambo o hésiter te na memiye ni tout ça betaka wana to kuti siko nzela babongisi wana nzela yozaki mama soki bis ni mutokane tuti bo muntu ezo tuta ni ça dit que nga ye kuna bi ke mais pourquoi tu m'as amené ici nga papa calme-toi, ça dit que tu sais que le chemin de la vie ce n'est pas facile hein? Le chemin là où tu vas avoir de bonnes choses il y a toujours les épines et tout ça mais il faut avoir toujours la patience et après ça il y aura de bonnes choses tu te recommandes tu te les miawa et ça qui n'est moi monter mais ça qui est pour obika motamese bakamba makasi tenga mifana que lukele mai na bimi on a bien le côté na kitika na combien on a liboso na moni papa moko la telamba pembe chemise à pembe papa naza moyini moi zoto muke nini bo ayaka liboso ngai motei oni batei mususu atenga abengi motei mama na ngai wakaka abenga bi motei omoni batei mususu atenga papa batei nini susu sai na tala bo bato bazana mais motei yango batei yango bazawa azongi mamu kia kute basi mibale bazaki bana mibale moko batele mais azongi kuna pa basola na bango kaka ko déplacer na nga muke na tiki bango na leka na tourner boy batango baza pardon rabi papa pardon na kitina se na kina sombiji na pe na kuti pe na be regarde ce que je vis moto na la tele mbape mais abenga motei mais ya bine qui sont na za motei aza penani mais motango après bazaki mo groupe pe na talabo motango batango baza isuste après to se ba ko tia biso ba ko loger biso na mitinu na mitine c'est mitine hein mitine la maison de roi bon ba bengaka
Merci papa Fabien pour la précision c'est ça. Caméra. Mitine la maison de roi. Bako tia biso kuna wozo. Ah maman. En tout cas mbeto on a là qui n'a vraiment wozo. En tout cas ça doit sentir vraiment à l'aise et tout ça là et lobina tongo ngo toye. Toko za sikoyo. Nakuta na ye moko molimo sato okana banda ko bondela sekonde na mona ye farafa pe na simba. Ah mama Falon. Tango beko benga biso papa. Bamsu baleki no liboso nga zaki no na sima nga bite na kota no liboso te bino bopusa no liboso na ya sima ka tango na koti na mone bo o ka kandenge na mona ki mama Falon ka be merde o ça dit na scène no miso na ngana nga oh c'est comment ça to yewana to fukame mama Falon sike pesa kinga ko kamo mais soki batu baye akoma boye mais alobenga ni abiko ye Maman nangai mama Falon ezateke c'est-à-dire que na habité na bike loko ni nyango na sali pone zwa grâce wana na habité na zingolo liboso ya molimo santo aponio to vandiwa na papa responsable bando expliquer ye bando ya zo sekaka zo expliquer ayo pesa exemple ya Dabi Jésus tanzania na Galilée akie na mai akuti Pierre na Simon ba au péché akoti na pirogue atei après si bango botika nyoso bozo sala olandanga wandenge oye wande sika na yo olanda wande sika na yo ngai papa mete ngayo na ye tant peut aussi ici après ba pesi biso to sis na wana to qu'est-ce que lobi yango to yepo to kende to sololi nini tout apesi biso maya nini ya kamba tomeli mata nazo mbela kana zo prier na kati kundanga vraiment non wana sikonde atondi singa liso bakisa penza fungola miso wana c'est ça quoi triple so pending na lobi wana na kata motema to sili entre nous wana mama na te ya bimsa ngo te na tiango na frère parce que mokolo apesanga ezaye motasa makambo nyonso ezaye siko naza na sa makolo naye na kosala eloko ata soko tuni ngawa na koyebiso eloko te ato salinga ndenge nini ato kati no kata ato kati nga kingo mama Falon nazo mona kaka na vandi kaka nazo yo kaka na vandi kaka très bien mais na banzembo senga ngolo banzembo nini tout ça sika be muto nzembo fungwami naza yango bandakala soki na kota mabondeli inspiré nde naza boye naza kuna epa bainspire baloge otoko mpa bainspire ntina ezali na centre kuna navandika naozela mpo naleka kaka chaine nazoleka boye epai ya nani ya papa journaliste Jo navandi naozela mpe paifa kuta na papa so asisi na papa nde to banda émission nde esika navandaki wana nzembo ekomoya okangaki yango te moi moke kaka mais eza nde na kati ya telefone mais prochainement nayebi ke tokoyemba yango c'est-à-dire ke nakoyemba nano yango te faut nazala nano responsable ya inspiré c'est-à-dire très bien c'est ça omekoli mbangu omekoli mbangu mama mais balobi mibeko bolingo mibeko mais il faut nalanda principe correctement principe eza 12 principe faut nalanda yango bien ana otika te eloko moko te soki balobi na kotia soki balobi b na kotia b très bien na solution ntango moto moko akoki nazoyemba mama akobenga sikoyo bachef respiré ya centre ntango ayoki ka ye mama oza respiré abengi sikoyo papa respiré awa ye mpe abengi na solo batindi nzembo wana bi te donc sokwa moto ayebinga depuis kala sikoyo mpo na koya na ngai awa sikoyo ntango tobimaki tokei ifo natika bato bayako akompagne nga bavoyage mais normal nakaki nakende Côte d'Ivoire okomaka kuna nayebi te eloko nde elengami na keso Côte d'Ivoire te parce que tosina ona papa te apesi nga directif te eloko moko te ifo nazonga le 28 e sikoyo nabengi mwana grande sœur na ngai ifo ya kozwa nga na hotel sika nazalaki sika nazalaki loge na hotel aye kozwa ngai mama baeglise abi ngai na bandokende osambela na nini na centre daki abi te na kote na ngai sika naza kuwa na commune ya Kinshasa église na bino ya Kimbangisi ezaka pembeni na biso église ya Kimbangisi wana eza kutu be fasinga tâche na yande église oyo naya kopesa témoignage oyo ya kambaki nde yango naye kozonga esu na église na nga omona makambo yango mama ozomona okime wapi okima ye wapi azongisi nga na place na bandaki esika na kopesa message na ye
tant pe na ye na kuti papa aumônier colonel ba présenter après na expliquer makambo nyonso aye pe bien maman yo za no moto na biso to za moto papa ça dit qu'il faut to bandenge nini ozonga bité papa ngana ozonga na mois de juillet le 25 juillet fona zonga kuna wana samba metanga na yebi na mteke papa ko ba ke basala nzambe nyonso fu ba mata na kamba to vanda te muke papa mati tant papa ye auti ya ye Kinshasa toke ko yamba ye nini tout sanga en tout cas tatoyo avant de kawana to yambiye to silisi 2 jours 3 jours n'habite ndengele papa colonel aki kuna akutani na ye explique bon bi que ceux qui osa omoni osa retourner en église ceux qui mo payaye motoni il faut payer sa rapport bitena yambi mototel boye aye bo bona bona bon tant papa qui ayebisa yi boboya lundi ou mardi lundi toke kuna vraiment papa bimaki te mardi sautant aussi c'est quitte matinal na mo papa benga na bureau na bi papa bimi toki na pesa nga 5000 ezwa moto ale ngana zokoma ye déjà ça comme oh papa a sauté ko sauté besu ndengeni to komi wana to sisi kilte après a signalenga tant papa bimi avant sika ya mbaka bato wana to kito vandi bato azwi chaise da tena simanga pe papa vandi wana so to zake bazo yamba bato bazo yamba ba colonel ba généraux ba ministre bien ça les cambodais zanga pe nga le loka pe na kubima te fona ba bakambango ndengeni na moni papa ki kuna expliquer habiter préparer makambone nyonso akende kamba ndo moninga a préparer makambo nyonso nga pesinga trace makambo nyonso a pesinga transport nini yango na etango pe na ye kamba la moko epa kuna naza vraiment na côté pe sala ngo singa mais sala losambo naza vraiment tranquille botianga à l'aise mais na yebi ta auto kutana papa et papa colonel pe azoya parce que alobi ke moni bango ba connaît pour avoir déplacer il faut pas pesa bango ni ba papier na bango ya déplacement ba fait de route et yango naza pe et salemi pe papa nanga pe responsable na biso ya Gabon yepe tozana ya wa en tout cas nengo moni mama falon lelo na commission ki mbangi c'est ça pour ça ça dit que ba ça dit que ba collègue nanga mais na moni vraiment oza sérieux ngabi oui tango nazo yebisa ya be moni ndani akufa ke ngabi ke moni mosota akufa kata changer kande très bien ah moni mosota mzamba akufa te azo changer 2000 so ka moni ke nzoto elembi a changer na nzoto mususu très bien ezo kana ti lettre so mo lettre eza malamu nini enveloppe baby bwaki yango juste quoi enveloppe sika oti lettre ale monta tanga lettre tranquillement sans problème et c'est ça mama Deborah moni mama falon oso mona place nzamba zo kufa mokeli makambo nyonso akufa ndenge yo nde moto ya akeli yo ndo zana suka ebi pe suki ndenge ni ebi suka no ebi tsadi ke vi na biso souffle to souffle ezaye soki alongoli ka kesile parce que moko ndo kuta na imoko lelo nazana kamba Nouvelle Jérusalem nazana pas nanga parce que papa nanga lobi tu es chez toi je suis chez moi je suis fier d'être ça dit que je suis kimbangiste et na yebi siko biso toza basaleli ya nzambe ya 4e génération to côté ya pona nzambe molimo santo aza sali na simbi ye mama falone tango nazo simba bonga bia oui oyo vraiment na simbi mais alati nzoto kaka parce que il faut ça la ka bongo mais a doser nguyana parce que ce a doser ngote mota osimba ete yo simba moto na banana ndeni so osimbi moto yo bisanga sadi bo pe na ndenge bakindo nde basala ka wana ezone zape moto te mais sadi okosimba moto te mais a doser ngo po avant na bato na ye aseka asolola asala ni eza faveur pour na biso bato eza faveur asali biso en tout cas o eza dernier temps ngonga molimo santo se koki ngonga tata simoki mbango kiangani se koki po mokile yeba mokili tango bazolo bana sekino sekananga kaka et même tant ba télé mi se ko senti mabele ninga bien en tout cas mabele tant ba télé makaona senti mabele zo ningana na yebi peut-être bino boko mona ngote boko yo kana bino ngote mais tozwi ngolo wana merci beaucoup maman Deborah na Nouvelle Jérusalem Nathalie Kamba na bino siko boko bande konanga très bien nini bon bien si bande kokuna basala nzambe amite peut-être mutuna nga ezo so malamu te ça dit que bon ce qui ndenge ni vraiment communication ezate mais ngana ebinzela na ngana landi na ozana sema kolata simoki mbangu ti mukolo ya kozwanga pe na kosalela eti na suka vraiment yango moni mama lati bakoma ya monene SKK o papa na ngamoko to yamba émission ba mafalo 8 ans lo ba SKK yande ba marteau to ko beta ka pa ya banguna
Donc batata ba mama bino ba ebola na kibiso moni que maman Falon qui silencieuse pototika maman Déborah à s'exprimer à cœur ouvert à haute voix pour être mokili mo yoka ye mo yeba et wapi pa papa otiko kundola ye otala depuis 2000 à banda na ye lelo na 2024 a ye 20 ans ceux qui 24 ans diront tata zalaka na sima na yo yo na ngai esika ozali kobelela nzambe so tala est-ce que nzamba yo kakanga na ndenge ya solo parce que tant que ezali ta récupération tant oyo tozali na yango yo na ngai o tozali na kati ya ndako toko tambola malamu te to moni bibionga na biso banani bakozwa yango tala maman Déborah hier bandi mbalamo c'est-à-dire alobi e nazo zela ba pesa ngai tâche pour que na kende ce que ngai no tozana ebonga na biso batele otina tata lobela ki ete bakoyiba biso bibonga yango toyebi ete na ngonga oyo maman Déborah azui ebonga ya nani toze sika na ye paka ezalaki kaka vide nde récupérer tout pe azui ebonga ya moto ngai no tosala examen de conscience très cher internautes bino tolandaka butu mba bomoni ki mosala to kosala kezeli mosala ya pamba te mosala ya pasi otonzimi de notre propre gré parce que tonzimeli nzambe tolobi to ko accompagner œuvre na écoute ce qui écoute butu moi kolala te to ki témoignage ya maman Déborah c'est-à-dire tango ya bandi ko luka ko se documenter na histoire ya lingomba to pa ba nini le kakuna menga makibango peut to se retrouver ki o atala ki élément moko to sala ki atadi et si papa c'est moi qui manque na ko bomba libota na elor ya envahissement tango kolanda rabiso mingi ata kokanda e mati po sepela kite maman Falon toka sola ki mabe lobaki songolo to pakala yeba nini ko ba pote musala o ezali musala ya nzambe to ali ko sala yango pona biso mon côté to ali ko sala yango pona ko pesa maboko parce que nenga maman Déborah to loba ete bilombe ya tata ki mbangu ya betela kitolo apona ki ngai na osoko zaki na likolo te na nkembo oyo o ko se réserver te o mona kande to loba to ko sala ba blabla nzoka ndezali nzele solo na suki na ngai wana mingi ya kolobeza te pamba te biso te to ko yamba kande batu o ba ko koloba pona maman Déborah liloba nini o ba internaute o ba ko na biso nzela menga makima ba kotika nango venant de vous maman caméra za bino o loba à haute voix et à cœur ouvert pour to ko kabwana biso o telema o fixer papa Enoch marketing na sima ya caméra pour to ko communiquer na Déborah loba na peuple de Dieu maman Déborah maman Falon merci pour nos pesanga parole merci ah ba maman ba papa vraiment oyo génération eza 4 ben on to lobaka 4 ni bikeke ba bien bikeke et keke ya mine 5e génération ezate 6e ezate mais ndenge toza lelo tozwi ngolu ezate ke biso toza spécial non bino pe boza spécial parce que biso nyo toza bikela munaye mais ye moko pe ayebi bana na ye moko pe ayebi pe bana na ete c'est-à-dire que ndenga zabi asangisi biso nyonso ye moko nde ayebi nene na ko choisir mais loka na yebi si bino ba mama batato bozolanda ngai nzambe molimo santo o biso tozobelela soki wapi soki ndenge nini nde ye wana tata Simon Kimbangu kiangani c'est-à-dire molimo santo ye wana tata Simon Kimbangu molimo santo ayesu na 2e alati nzoto papa Fumalon papa Diangenda kutima et à 3e alati lisusu nzoto ye wana molimo santo tata Simon Kimbangu kiangani lelo yo ko boya na yo o mata na yo o kita lelo ko sa no soki ndenge nini kaka ye wana parce que lelo soki okufi okukuta kaka nde ye mais ngana zoyebisa yo toza suna tate o tozulu ko enlèvement soki ndenge nini meta ezate makambo nyusu bayebisa ki biso na makomine avec nani na Matthieu 24 ndenge bato komona ba tremblement ba guerre ba inondation ba mangombe ko ya ndenge na ndenge ba prophète ba ko ya ndenge na nyonso wana tozomona nyo makokisi ya maloba wana ba prophétie wana nyonso ekokisami siko ngonga na ye ebeti siko po ala kisa bonzambe na ye mama tata soki ozongaki na nsima luka nzela wana soki ozadi nzelonga na ye biso eza nzela ya kamba Nouvelle Jérusalem kamba Nouvelle Jérusalem o tozomona kamba Nouvelle Jérusalem bozomona wana yango wana esika c'est-à-dire que lieu de repos o esika bayenge beno ya ponu o bazova o bakovanda mais yo so ozano na ndenge ya nsima c'est peut-être yo ozondimela papa Simon Kimbangu te mais na ye ko confirmer yo na ye ko yebiso ke aza nzambe molimo santo azanzambe molimo santo soki pozo yo kanga siko za na suka ya mokili soki pe wapi na yebi ke awa eza nde international oyo zo yo kanga pata so za ki mbangisi obo zonga ki na sima obesonde ya papa zo benga moto nyonso yaka parce que yende mokelami na biso yende mokilo mobimba yende asali yango parce que sa molimo santo eloko moko ekosalema ezate
yango na bengi bino boya biso nyonso tolanda nzela ya tata Simon Kimbangu tata Nzambe Molimo Santu yende nzela yende bomoi yende c'est-à-dire que potier yende restaurateur yende c'est-à-dire que source de vie yende nyonso parce que yo moto mokela yende akeli yo osala eloko moko te saye soki pema wana lobe abimisa esili yango na sengi na bino ba mama batata bilenge ata komaki deya mobange peut-être ozaki oso lembi obendenge ni soko ki mongongo na ngambelo nazobeta parce que musique ebeti awa na poko awa abi tata Simon Kimbangu ngonga ese ekokingo c'est-à-dire que ngonga na ye ekoki ngonga Nzambe Molimo Santu ekoki na ningi ke moko na bino te azanga parce que moko lobi ke alingi bana na ye nyonso podele alingi de ke bato nyonso babika mais satanga benga Satan l'homme de la culotte noire alingi bana nzaya babika te azobenda nzoto ezobenda satimani c'est-à-dire que tolongola makona biso na libanda tokotisa makona biso nyonso epai ya Nzambe Molimo Santu pe akosunga biso fo kobela ya Molimo Santu mingi apesa biso makasi ya kokanga ndenge naza na ngawa nasakangami peza na kangibo nakotika te soki akosala botoke kaka bo soki kaka bongo nga nasakangami nakozonga na nsima te tokokende neka tout droit ti na suka yango naza na se ya makolo ya papa Simon Kimbangu kiangani Nzambe Molimo Santu. Merci beaucoup, maman Merci, Déborah, maman pour te dire franchement, vous m'avez choqué, mais vous m'avez choqué de joie. Pour Otala, Bangonga, Oyo, Sali, Oyo, tant que je suis abandonné depuis bon mois, encore peut-être la beauté. La sincère gratitude, je suis en train de parler en direct des fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde et que vous m'avez choqué de joie. Naza vraiment na essayé là tout ce que papa doit faire pour récupérer bananaï et que cette grâce tout ça escarpé de vas Simon Kimbangu on peut-être tout ça na espoir et to bendenge to ba quitter mais et que cette grâce elle ne nous quitte jamais. Et Nabilo Nyos Bozara qui est bella kolanda biso comprenez que je suis tellement choquée d'entendre ma sœur alobanyonso yonatina nzambe ngai na otopona ko sambila. Donc je me dis j'étais peut-être parmi Batuya Yambo à Choka qui alors tout de se voir papa Tepo tout ça la confiance tout ce qu'elle a ému et c'est par là que nous mettons terme à ces je sais pas moi émission animation exhortation sensibilisation mais nous mettons un terme dans ma soeur habituelle le long de maman Déborah et que papa Simon Kimbangu qui a gagné et continue de nous bénir et de nous accorder une longue vie pour que tous là-bas témoin na yena likambo oyazali kosala et on dit au revoir. Au revoir. À très bientôt.